Deuxième dossier, dossier Mouyembe. Mouyembe niveau à fouter. Chasse moi à Zongil Maloba. Nagas Bolandia. Mouyembe Angani, Azane Mouta technicien, Azane technicien. Ba commissaire politicien, ba annonce ya Bongo, c'est le chef de l'État qui annonce, c'est le gouvernement après consultation du Parlement. À part l'institution président, il n'y a que l'institution Parlement qui peut autoriser le Premier ministre Ilukamba à faire la déclaration pour soumettre les Congolais dans un vaccin ou quelconque. Nani awelisi Mouyembe aussi ça touche un petit carré alors qu'ils ont mené. Parce que Mouyembe touche un petit carré. A sali déclaration politique Mouyembe aza sous nata kofanda devant laboratoire T. Aza sous na kofanda T a commis ba conférence de presse a commis star. Mouyembe a commis star. Or Mouyembe aza star T. Mouyembe to senga zo atitido ibenga ki na ngota baso ganga ndene ibenge coaché toujours posé ba la terre. Mouyembe comme ko sala ba conférence ata 8-12 par jour. A que nous surveiller épidémiologie kuna virologie learning. Ba politicien ba simisi mona mai touche. Heureusement ambassadeur aux États-Unis omoni mutasana ki zodi se belebo a muta biente. Aza muta ki zodi sa troye, ki zodi se leki. Ake olia ti matamba. Ki zodi se leki nzo kaza ki mupanzi. Et Mouyembe fait une annonce pareille, une annonce qui ne et ça n'a porté n'a été ça c'est une annonce politique par l'État qui court na kanda ba Congolais basa nango yo que ne annoncer que le Congo a été choisi au poste de ba na sourire on dirait on a plaisir on dirait ba choisir biso to kota na lola ba komeka virus na bango kuna place ezali bango nde basa na ba 800 morts par jour bango nde basa na 4000 morts. Tozoloba ke mokili ya mabe bato baondima te. Onia yango omona bilo wa kolia babandi biso déjà boye 2020 yango 666 amen 2020 ils étaient ya kala 2020 yango donc on peut sortir par ici 2020 yango ya likolo papa mais là tu vas fermer hein donc vous ça la keba to comme na tango suka toujours mona ba réalité marambo biso to botama to mona te et tant to mona il faut dénoncer les choses comme ça donc voilà nzamba batela biso kara biloko tozolia avolia osambela na bana biloko tozolia eza mabe makasi boso baza ko bomba mais lelo bakomo laksa tala bako distribuer en lobby donc ba 666 mbot ba za pe na choite olia ka ponza les ali dans le roi mokate ali olia na yo kaka Nzambe abatela biso kaka tozo sala musala sala l'état mais nous avons amené que l'ennemi est invisible vraiment. Nzamba sunga biso na sali vidéo parce qu'il y a la boulot on a moni kasi ko banga bana Nzambe to sambela kaka singa kama wa Nzambe za kona ko mona biso merci quelqu'un so ba landanga bona awela pour la distribution baby que toi nanzala to ya ko kabilo ko lipa na bango donc ni yango wana o sala keba vraiment o panza sango ngando na bino azebi sabino donc merci beaucoup merci bye. C'est vrai confinement parmi des lettres des lettres eza fusionnement confinement bon na lingala na koloba ndimbola biso eloko nini la confinement ndimbola kombo ya confinement kombo ya confinement eza le roi des pays voisins neti Uganda na France bakangana te Uganda eza na Afrique France eza na Europe bakanga mate papa des pays confinement mais confinement confinement mais ça les aussi là confinement
mais c'est simple, c'est le mot simple, c'est le non confinement et sili. Et ça et le bandaki, et ça qui confinement, to confirmer. Ma. Donc bako confirmer le ba pesu yango. Donc confirmer ba pesu ma. Donc confinement. Donc le va créer qui ba pesu yango donc confinement. Donc to confirmer ngo donc ba confirmer que ba yebi yango ba pesu donc confinement. Ba confirmer ba pesu yango. Merci beaucoup papa. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Et sika ozali, Zamba batela yo, yo mutoyibi Jésus Christ, Seigneur comme sauveur, na vie na yo. Bien-aimés, nazaki na kati ya prière, na kati ya kosambela, Zamba atali singa globe terrestre. Ezali ya kukabwana na un tiers. Tiers moko molili, tiers mosusu lumière ekoti makasi. Natuni molimo basakoli pona kotalisa eza nini Seigneur ayebisinga na koti lumière na kati na mokili na koboma lisusu te kimia ezokota na bato. Natuni Nzambe pourquoi kote mosusu o etikali ezali molili Seigneur ayebisinga na tanga na Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 14. Ti ozoyokanga lolenge Nzambe ya pesaka ba message oyo to transmetaka na peuple ya Nzambe. Bien-aimé, tikala sembo kotanga mabete yo moto za na ndako kumisa Nzambe poza na pema. Yo moto salaka mabe tikala ko salaka mabe na yo po ete ozela lifuti na yo. Mais yo moto salaka bolamu yeba ke Jérusalem ya sika ezozela yo okofanda na kimia pe mo pepe o ezoleka okozana kimia. Zamba pambola bino. C'est votre humble serviteur révérend pasteur Charlie Chango Chardefé na Kinshasa, Église Vision du Christ dans le monde. Zamba mona.